Noko pi Roger a komi taba tozali bongo na Zimbabwe noko avandaka na ye na commune ya Maluku kokamwe tambola na mokili yomo na makambu baloba ntaba oyo bozali komona boye azali ntaba ya ntaba te kasi azali mutu selon ba information ekomeli biso mwana mobali oyo bozali komona akoma ntaba azali congolais ya République démocratique du Congo babengaka ye Pi Roger tozali awa na Zimbabwe esika wapi Pi Roger ayaki koluka vi ayaki koluka mbongo kasi avandaka na ye na Kinshasa na commune ya Maluku nini ekomeli ye précisément yoka lisolo famille na ye ebeti ndeko na ngai ba congolais communauté congolais po bomona na vidéo wana komi taba aza noko na nga propre noko na nga Pi Roger noko azaki na kini bien nyonso zaki nango kitoko okaki koluka vi ake koluka vi na Zimbabwe akomi na Zimbabwe olava na Harare akenda kuvana na province mongwe na kati na Zimbabwe wana nakatanga akomi wana ayekuta na mwana mwasi monga na province wana ndoka ne mwasi yango mobali ne azaka nganga mwasi pe biteke mbala za nganga mbala vana na Harare atika mwasi na Zamba soki asali mwa demo kuna na Harare aloki mbongo azonga na Zamba wana nenoko kokenda kenda ki na kofta na mwa mwasi na Zamba asepena mwa mwasi yango vani kobima c'est là ba source ne toujours ka ba source que depuis moi mwasi na tika la wana eza na mibale belé bayaka wana mibale belé bayaka wana basepelaka na mwasi na yo ndi eza jeune na bango na mwasi na yo so basepela mwasi so bimika na mwasi ne fa komiso nyama akomisa ba pigeon akomisa ba nyoka akomisa ba ndeke nde oncle tanga komi wana asepela mwa mwasi wana ka les jours mena mwa mwasi wana na tongo nango nenoko na so akomaki ntaba yango moni ngana so na yo soki possibilité ya mutu mo azata na Zimbabwe wana alande na oncle na biso to moni parce nga bakoki akoma Zimbabwe kuna ezate wana ma oncle na ngai propre oncle Pi Roger noko nyonso ezalaka théâtre te eloba vie Christophe Mboso awa noko Pi Roger akomi ntaba na Zimbabwe ekosuka ndenge nini bamema ye na ambassade na biso kuna to nini dossier à suivre.